bapesinga mission na ya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai. Shalom bana ya Nzambe partout bozolanda biso na Angola, Luanda pe na mokili mobimba. Vraiment tozokoba na témoignage ya Pasteur Vasco oyaza awa na kati ya mboka Luanda akomaki samedi pe aza awa pendant toute cette semaine. Aza awa pona koyamba bana ya Nzambe alobi Yesu Kristo Nzambe atindi ye na kati ya mboka Luanda pona ko traiter baka difficile nde na yango tozokoba na témoignage na ye otobandaki déjà Papa Vasco aza ko expliquer biso pendant 24 ans aumeli na monde ya sorcellerie ya magie pe amoni akutani na makambo ebele kuna yango nalingaki ko fongola miso ya bana ya Nzambe à travers témoignage ya vie na ye na makambo oyo akutani nango na kati ya monde de ténèbres. Shalom Papa Vasco. Shalom Mama Mimi. Bon Papa Vasco toyebi ke ba séjour ezoleka malamu awa na kati ya mboka ya Luanda quand même. Sokoza na Yesu Kristo ozana kimia. Sokoza na Yesu Kristo ozana elonga. Sokoza na Yesu Kristo ozana nyonso. Po ete yende mokolo mokili oyo. Atindaki biso toutaki na éternité toyaki na mokili o poto lela te. Poto mona pasi te. Poto nyoko mapete. Masumu na biso nde kabolaki biso na Nzambe. Nzambe ye wana Yesu Kristo. Alors soko zotambola na kobanga ye okosala eloko moko te na makasi na yo yenda kosala nyonso na place na yo. Nalingi topesa ye merci. Napesi Nzambe merci. Po tozali malamu, ozali mosantu na basantu. Papa ngonga yango ekoki toye pona ko sakola sango malamu na yo. Bana na yo nyonso esika bazali bakolanda témoignage oyo ndenge maloba na yo na Jean chapitre 8 verset 32 lobi bokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola bino. Bana na yo bakangwama na bosolo oyo ekobima na tango oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bon, ndenge touti koloba tobandaki déjà témoignage ya frère Vasco alobi alingaka mingi babenga ye frère. Bon, tokobaki déjà na partie oyo frère Vasco akutana ki alobi akutana na diable babandaki kolia donc ayebi vraiment Satan obiso tobengaka au nom de Jésus tozokwesa misala ya diable ya yebi diable obiso tolobaka na maloba pe ayebi makambo ebele na kati ya monde wana yango wana lingi afongola bana na Nzambe miso. Papa Vasco ndenge tozokoba na témoignage tosukaki na partie ke olobaki okotaki déjà en communication na diable pe apesaki yo mandat. Est-ce que kokyo continuer pour bana na Nzambe ba yeba qu'est-ce qui se passait na kati ya monde wana? Amen mama. Diable apesaki nga mandat ya kobebisa ba vie ya bato. Ya kokanga ba vie ya bato kokotisa bango na prison. Ya konyokola bana na Nzambe kotia bango na boumbu ya mokili. Mais lelo Yesu Kristo azali Nzambe yenda pesinga manda. Ya baka difficile nyonso ya bana na ye. O baza awa na Angola na Luanda, bazali na Europe, baza na Asie, baza na Amerique, baza na kati ya Kinshasa, Yesu Kristo apesinga manda pona kokangola ba vie na bango. Omoni na nguya na ngate, na mafuta pete, na maite, na bujite, kaka na kombo na Yesu Kristo soko ndimelie pe obikisami. Omoni na ye kosala publicité na ngate, publicité na zosala eza ya Yesu Kristo, mais na ye kofongola yo miso. Tango diable apesinga mission wana, aye kokomisa nga lobi a partir ya lelo, lokola na plakisi yo ba secret na nga. Okomi afin chéri nanga na matisi yo niveau na komisi yo okomi représentant ya monde astral Afrique mobimba. Aye kopesa nga 12 000 démons. Na 12 000 démons apesinga
alobi nazo pesa yo ba mission sikoyo obanda kosala kati na 12000 démons oyo. Alobi na pesi yo nguya nanga okende kosala ba mission lukela ngai ba Kristo o basambela kanzamba solo. Kanga bango bebisa bango pe lia bango. Lukelanga memi ba pasteur o bazote ya sango malamu bazo mema bana nzambe na vie ya repentance. Bomelanga bango. Lukelangai bato oyo bazali kosalela nzambe boma benkonomi na bango lelisa bango. Omoni alors alobi na ngai soko moni mutazali na masumu kokanga ete koboma ete po azali ya ngai. Ozomona diable apekisi ngai na boma bato bana masumu. Est-ce que okiko comprendre loko moko wana? Yokana yebisa bana na nzambe. Okoki komona mutu kaka tango abandi kosambela bitumbano faut multiplier. Pourquoi bitumbano faut multiplier? C'est parce que prison oyo diable azwaki en otage kaka mabonde linde ko libérer yo. Tango yo koti na vie de prière au telemi esika bakanga ki ozali suto bimi. Diable fois foksa luka azongisa yo nesika oyo akangaki yo. Ozomona yango moni Bible lobi na biso na mokana na Matthieu chapitre 12 verset 43 soko bengani molimo moko ya mabe ekimi eke kotelengana ekoluka milimo sambo oyeleki yango na makasi po baya kozonga esika bazalaki. Donc ozomona mo Kristo ozobondela bitumbano ezomata kotika Yesu te. Donc molimo moko abundisa ki amoni ya Yeshua alukina milimo sambo yango bitumbano emati. Soki kako kangami na Yesu Kristo esika bitumbano ezomata esika pe miracle na nzambe ezomata. Esika bazo chumbolo libulu po zinda esika wana Yesu Kristo otelo escalier po mata. Soko yeba keza yo mbe commenter amen une autorité. Ndengo zolo ba meni eko kisama bongo na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé yoka. Diable apesinga mandalo bikende kobebisa vie ya bato. Eloko nini ebandaki kosalama. Tozalaki okomona diable ayebisinga lobi ezali na bandoki moko bazo sala ba réunion par exemple na Luanda. Mais ali na église moko to na famille moko mabondeli na bango ezobebisa misala nanga. Batu nanga bakoka ko travailler bien te. Kende takelenga batu wana. Eloko nini okomona. Tango akoloba kende ko take batu wana. Ngai na ba esprit ba pesa kinga 12000 démons wana. 12000 démons au diable pesa kingai. 12000 démons wana par mois. Babandaki kolia 12000 personnes. Bato bango babandaki kolia bato famille nangate bien-aimé fongola matoyoka yo sambela kanzambe lokolo moko na kati lokolo moko libanda yeba ke ozalaka soso ya bandoki. Pasteur, pardon, olobi ba de mois na 12000 par mois bazolia 12000 personnes en Afrique. Puisque na komaki commanda ya renseignement ya monde à ténèbres. Tokoya kolobango awa diable batisa kingai akomisa kingai représentant monde astral Afrique mobimba aki soko komisanga commanda ya renseignement ya Afrique mobimba ya bandoki. Pasteur, moi ezalaka na 30 jours. Quand ozolo bake 12000 démons faut balia 12000 personnes par mois. Engolo bake par jour par mois. Oui. Bazolia 12000 personnes. Donc chaque démon azolia mutu moko. Et ça la mande donc faut kende bomi bato toza ko ya na témoignage mama. Nazo expliquer ngo na témoignage. Tango na olo ba témoignage nazo ya ko expliquer yango. Okoye bandenge ni sala makande pe to bandai kolia bato. Okay. Ozomona. Puisque mo Kristo sokoza na Yesu Kristo te kati na bomo inayo. Ozanta babandoki. Oza soso ya ténèbres. Est-ce que vous comprenez que diable le bito baby sa ba vie ba Kristo to luka bango to boma bango. Mais ba oba na masumu to simba bango te po bazali bantabane bazana singa. Donc mutu oza na masumu oza na calendrier ya diable. Ye moko sateli yo akobebi sa vie na yo date akolia yo. Ezandenge moko sokoza na Yesu Kristo yeba koza na calendrier ya Nzambe. Nzamba te jour na oyo azotombola yo. Nzamba te jour na oyo azosisa bitumba na yo. Nzamba te jour na oyo azopesa sengo kati na yo. Tikete Nzamba fungolela yo porte mutu moko zolanda biso. Esika porte ezalaki te
porte ba millionnaire efungwa maliboso na yo. Porte ba mariage efungwa maliboso na yo. Esika bakangaki libala na yo, nzamba pesa yo mariage. Soki balobi ozwi mariage, bakanga maboto na sima mariage, nzamba peso bana bapasa. Sokoza na Yesu Kristo, présence na yo eko chandise ba programme ya monde à ténèbres. Bakolo balokola zwi mwana mapasa. Bana mapasa. Il faut to lukaba boma, to bomaye. Po carrière nesila esika bazotela yo kufa nzamba tela yo bomoy atika nzamba simbisa yo nzete omona bakoko ya bakokololo soko zo pesanga amen pozo commenter amen esiko zali ekokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Omoni apesinga 12,000 de mois 12,000 de mois par mois bande kolia 12,000 personnes to bandaki siko kosala ndenge nini okomona diable ebisi biso lobi na réunion oye pasaki na réunion oye pasaki bandoki bakoke kosala réunion te église moko tsaki bango mal à l'aise ndaku moko esambelaki na butu tsaki bango mal à l'aise mo Kristo yokanga libondeli ya mo Kristo etiaka monde à ténèbres mal à l'aise libondeli ya mo Kristo ebebisaka misala ya ténèbres soko moni mutu moko zalaka na ye bien akangela okanda dans les vidéos ebilikambo sala ete yeba kazandoki continue mabondeli continue mabondeli amoni déjà que mabondeli na yo ekomi komenaseye yango mwana lobaka mo Kristo oyo andimeli Yesu Kristo vie na yo eza na danger bana nzambe balobi danger pourquoi yo po lobi danger pourquoi yo ndimeli Yesu Kristo c'est parce que ozobundana ennemi oyo ayebi yo me yo yebi ete soki kako yebi secret ennemi yeba ke makasi nesali nini esili yango moni na nzela na témoignage oyo ndenge nzamba lobi na Jean chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo pe bosolo ekosala nini ekokangola bino donc na nzela na témoignage oyo bien aimé nzamba ekofungolo miso ko hésiter te numéro eza wana benga oumeli na baka difficile okangami na prison bandoki Yesu Kristo ekoluko na nzela témoignage oyo bana Lwanda naza na Lwanda natike na mikolo misatu soki na zongi olelaka Evangeliste Vasco nalingi na sola na yo nalingi na sambela po na yo nzamba tindinga lelo na Lwanda na Angola po na cas difficile na yo nayebi ke diable azo distraire bino nayebi ke ba pasteur ya diable bazo distraire bino boluka ete bobenga ete wasabo ete ok nzamba tindinga po na kana yo yaka obenga kana musika po pusa na pembeni komi kilo yeba ke lobiko bazwa kango na petete lobiko baluka kango na makasi lobiko baluka kango na makasi esika oyo délivrance ezali esika wana diable ataka batu kilo nazana batu ebele na Kishasa babande kolandisa kobenga kosenga mabondeli bayebi pe programme kesi na ye naza awa mais diable akangi bango makolo bakutana nanga te pongai na yenga moko te na yende na Yesu Kristo kati nanga donc soko okutani nanga te mokutani na Yesu Kristo aza kati nanga fozwa lobiko yango bakangi bango makolo batie bango bakilo mais Yesu Kristo aye koluka yo ata na mokolo suko omona ngo kobika siko tango ba opesa biso programme wana eza na batu babondela makasi babebisa misala ténèbres ngana 12,000 demo bapesa kibiso toko baluka banyao soko moni banyao na butu ya pembe sans tache nazoya oh Seigneur Jésus journaliste na moni alinga pesa pe témoignage na moni yo na simoko pesa témoignage oui po bana nzambe babongo na mitema nazoya yo po kozala témoignage oko pesa na sima nga na vanda kinaye nga na yeba kiboy po yo zali mieux placé ya koyeba makambo ebele po nyonso tokolo bango awa te mais yo mitune za pembeni oyeba alors tokobaluka banyau ya pembe sans tache soko moni nyau ya pembe sans tache na butu yeba ki ya ba sataniste eza banyau te
eza ba sataniste. Et puis yeba monde entier nyama liboso oya fungolaka porte bandoki bakota na kati ya ndako ya moto eza nyao. Ah bon? Nyao anyama obokola te. Nyao nda fungolaka porte bandoki bakota na kati ya ndako na yo ba opere eza nyao. Mais soko ozobokola mbwa mbwa zali sini oya kolaka soki bato mabe baye na ndako na yo même ibi même bandoki miso ambo emonaka. Mbwa banda koganga po alinga besprit mabe te bakota kati neta boyaka ososola ke milimo mabe ye to moyiba ye na telema na banda kobondela to na telema na zala prudent. Mais nyao azali nyama oya fungolaka porte po bandoki bakota ba opérer na ndako ya moto. Toko baluka ba nyao ya pembe sans tache. Toko pumbwe. Omoni ndenge boza na kati ya Angola awa na Luanda. Na chaque quartier, ils ont ba chef du quartier. Na moi, bazali te. Na butu pe ba chef du quartier bandoki bazali. Ndengo moli ba bourgmestre na ba commune. Na chaque commune yana bourgmestre te. Na butu pe ba bourgmestre bandoki bazali. Fongola mato yoka. Ndengo moni ba chef de riz na moi. Na butu pe ba chef de riz bandoki bazali. Toko kita na bureau quartier ya bandoki o ba pesa ki rapport pa Lucifer. Tant to kita na bureau quartier wana toko kutana na chef wa bandoki wana. Toko tu na ye wap église to ndaku o bazo déranger bino. Akopesa biso adresse église to ya ndaku wana. Toko lo bale toke do take bango. Bandoki ya quartier bako baluka banyau ya mwindu. Soko moni nyau ya mwindu sans tache. Yeba kezali bandoki ya quartier to bandoki ya libota na yo. Toko bako baluka banyau ya mwindu biso to banyau ya pembe to pumbwe. Eloko nini ko remarquer okoyoka likola batoli na yo to na kati ya plafond na yo eloko moko ekokweya lokola libanga bu to lokola zelo par rapport komi koyoka makolo ya bato bakomi otambola likolo ya batol to likolo ya plafond na yo. Bato bakomi otambola na tangu wana mokristo kolala te telema kota na mabondeli. Ozomona tangu bazotambola bongo tokoluka sikoyo place o ezali na biso lie ya bandoki ezali fulu fulu nyonso ozomona eza aéroport ya bandoki. Bato ebele bana ba fulu ba poubelle na mapango fulu esi etondi po babuaka bazotika ngo kaka. Yeba ke bandoki dia bakomo kita na fulu wana ko bomba fulu na lopango te. Toilette nyonso za chambre d'esprit. Tokoluka place toilette yali. Soki ezali libanda to na ndako tokoti na ndako. Soki ezali libanda toke libanda. Soki ezali na fulu toke na fulu. Oubien toke na coin ya mire na bino. Toke ko kitawana. Tangu toko kitawana eloko eko passe nini. Toko banda ko sala chorale. Oyebi chorale ngo? Non. Yo yemba kapi. Ezana ba Kristo bela ke église po ayemba komi kilo. Or que koyemba ezali prière mobimba. Soki ekuke na Jericho ebukana ki pona koyemba. Yeba ke tangu toyembela kanzambe za prière. Tango zo yembela nzambe makasi ava prière. Eningisaka kita bokonza nzambe. Tango kokota na prière nzamba kitana ba angelo. Mais soki prière eza apambeleki makasi nzamba tindaka ba ange. Mais prière akoyemba nzambe ye moko akitaka. Omoni, yango bana na nzambe na lobaki na olakisa no ba secret ya délivrance. Bozoka déjà moko ezobima na ba prière, ezobima na témoignage oyo. Prière mélangée na koyemba na adoration. Oza ko adorer nzambe, oza ko remercier nzambe, oza ko sambela ekitisaka nzambe na ba angelo bakitaka. Amen. Ozomona. Alors, tokosala chorale banya wana tokitaki na ya bandoki ya quartier. Na biso ba sataniste toko banda chorale na chorale wana okoyoka mingongo ya banya umisato ekoyemba na chorale wana mungongo banya wa liboso ekobanda kolela na mingongo ba bebe o kapena mungongo mwana bebe ndazolela mungongo anyau ya mibale ekolela na mungongo ba mama ba obondela bana mungongo ya misato ekolela na voix ya ba papa omoni trois voix o ya banya welela na butu bien aimé
kolala te nzambe atindi na fungolo misu banda ko intercéder kaka mabondeli nde kokimisa bango kaka mabondeli nde moto faire échouer projet na bango bazosala po esimba te. Alors okoki koloba dérangement wana eleki nabima libanga nabeta libanga obimi libanga ote place wale lobeti libanga pa omoni nye ok yo moni nye wana tobeti yo caché caché tobeti yo tolekisi yo na abattoir na prison ya abattoir pour monde à ténèbres et en a deux sortes à prison prison musu bakanga yo prison musu bakanga yo po balia yo eza prison ya abattoir tobeto caché 666 oleki na prison abattoir tokoki koya mission na mokristo lamu ki obondeli tokoki te tokimi po tobande pe kokima okomona diable akotindanga apesaki nga doublure tosotaki place wana mais un jour tobolanda na DVM Daniel TV bokomona témoignage o makambo nazoloba na lobango na kati apesaki nga doublure oyo apesaki nga azalaki na forme na nga azalaki esprit atindi biso abokende bino mbala attaque wana tokoka kokita na kati ya toilette to na kati ya fulo tokobanda kobenga yo na kombo na yo bien ebe yoka na yebisa yo diable po akanga vi ya moto po abebisa vi ya moto akobenga mutu na kombo na ye nzambe pe po akangola mutu apambola mutu abengaka mutu pe kaka na kombo yango mokristo ntango ozolala avolala na butu bondela nzambe loba nzambe natiki kombo na nga na maboko na yo natiki kombo ya bana na nga na maboko na yo natiki kombo ya libota na nga na maboko na yo o nyonso abengaka bana na yo na butu abengaka yo na butu kombo no ekokoma kaki ya molimo mosanto ekotumba ye alleluya tika ete bandoki nyonso libota na yo bazika na monda na moto ya molimo mosanto oyo nyonso etilizaka kombo no na monda molili moto ya molimo mosanto etumba ye na nzela kombo na yo na kombo na Yesu Kristo ozomona mama alors tokoluka tokiti na kwamir to na fulu tobandi kobengo na kombo na pa tobengo na kombo na yo tokotindela yo masuba posa masuba posa na biso eza nini atoza na vase na chambre kosuba ti vase etonda posa na biso eza okota na toilette to obiba na toilette ya libanda ok toilette nyonso ezali chambre d'esprit yango moni mutu soka akwei na toilette abikaka te soit akomi AVC soit akufi sur place pourquoi po akutani na kolo chambre yango tango ozosambela sengaka makila na Yesu Kristo pe na kati ya toilette na yo omoni ba Kristo ebele bandaku bazovandela na moi bavandeli bakiti na moi na butu bandoki bayo vandela bakiti wana baosalaka ba réunion na bakiti wana soki ndoki osala réunion na bakiti ya ndako na yo na kati ya ndako na yo yebake ndako na yo ekokoma détruire ezala ozalaki na mbongo ebele mbongo ekolimwa ezozalaki na mosala bien mosala ekokufa ezozalaki na baaktivité ya bien ya bavoyage ekokatana ozomona c'est parce que esika yo ozovanda na moi esika na butu bandoki baoya kovanda cuisine ozolambela na moi na butu bandoki baoya olamba wana olalaka likolo ya mbetu mobali ya mibale ayaka kolala na nsima mokongo na yo mwasi ya mibale alalaka na mokongo na yo yebake vino ekoma ya kolela pe ya pasi nzambe aye kolukola nzela témoignage oyo naye kosala publicité ya monde ya ténèbre te me naye koprésente oyo Yesu Kristo naye koprésente oyo Yesu Kristo Yesu Kristo aye koluka yo fongola motema no Yesu akota na kati ya motema na yo po ete ozwa bolimbisi ya masumu omoni eloko nini siko ekopase totindeli oposa masuba na kati ya ndako no parfois toilette ya te obimi libando bwaki misu bomoni elilingi ya moto etelemi na coin to evandi na fulu to na sanzete tango kota impo olingo opusa notala na impa tobeti o caché po comprendre que tobeti o caché okoyeba ngo nini okomona makila ya nzoto eningani suki ya moto etelemi to bapoala mapeke etelemi yebake ozwi de caché abattoir soki toleki so na abattoir tokende kopesa Lucifer rapport exemple na oloba yo te ser mimi anyokolaki biso na ba prière na ye tosali makasi tozwi ye yo toza na ye totie na prison botie na prison Lucifer akotuna biso bolingi bosala na ye nini bolingi to boma ye ou bien tonyokola ye tokoloba ser mimi anyokoli biso abebisi misala na biso mingi
tolingi toboma ye nanu te tonyokola ye tolia ye ndambu. Lucifer akozwa certificat du décès. Asaleli yo certificat du décès atie kombo na yo. Akomi na certificat du décès wana okokufa après 2 ans. Akomi okokufa motif na maladie ya mbasu. Tokobimiso na preso totio na sans état bandoki ya quartier na yo. Tosali incartation tolie lokolo na yo. Okomona na tongo la muki. Oyoki mukusa na lokolo okwanzi pote bandi. Tango pota wane bandi. Tango zo kendo hôpital. Baswanye yo pota wana na butu to bimiso na prison to lembuli pota wana. Okomona pota wana oliez koma rouge. Pota wana ezo koma kaka pembe. Ezo kaukate. Yeba ke tolio de lokolo wana na butu. Ata okoti ba veillée de prière. Ata osali ba jeûne de prière. Ata osambeli ndenge nini. Loko lesi toliaki lokolo wana okotika la kobongate. Pota wana ko se multiplier kaka. Kino kokufa na liwa ya pota wana. Bon, ata o prier kobongate. E kobongate. Tio kokufa na liwa pota wana. Ozomona, okoki kobenga mutu moko asalisaka pota. Mutu wana tango eko salisa yo pota. Azalaki nganga. Tolandie na butu to bimelie to betie to pekisie. So mekisu ko simba likolo to koboma yo. Okomona na moyo ke po mutu wana seso mutu wana komo kima yo. Mutu moko bande ko salisa biso poto to pese ba mbongo na biso akoma ko kima biso to betaki na butu. Okoki ko kende église, pasteur moko sambela yo. Pasteur bando sambelela na butu to bimeli pasteur to betie to bimele pena visa boy. To bandi ko betaye. Au moins pasteur ayebisie na ayebiso na bande ko sambelela yo. Mais na mona ki baki ko bundisanga na butu po na omingi. Okomo ya pasteur asambelo pasteur akomo kimayo. Soko ana bakawa na yaka. Yesu Kristo eko lukayo. To beti pasteur wana butu akomo kimayo. Yango moni na bandime belé. Ba pasteur na bango na l'église balinga ko sambela lisupo na bango te. C'est pas que c'est que soka sambeli kapo na mondimi wana butu fo ba ya ko betaye. Pasteur oliesa mondimi poelele akoma ko banga. Est-ce que ba pasteur nyoso ba betama? Olobi? Est-ce que ba pasteur nyoso ba beta? O pasteur wazangi Yesu Kristo na butu bandoki ba obeta e. Bazebele bazangi Yesu Kristo. Ba bandaki na molimo. Lokwa nzambe apesa bango succès, apesa bango mbongo, balata lolendo batika nzambe. Po pasteur o alati lolendo, azesu na nzambe kati na ete, atika nzambe bazebele même na mboka na bino. Mais na pasteur o assemble la nzambe ya solo. Abanga kanzambe azana humilité, ya kita Yesu Kristo amata bomona ende nini. Bomona makila, bino kutu bo banda ko banga e, ngandenge na ndimeli Yesu Kristo boy. Ndoke fwa banganga. Po d'abord omona ngate, po bundisa mutu fo mona eti. Tango so mona mutu wana te obundise ndeni, okomo banga e. Ozo comprendre? Okomo banga e. Omoni? Alors, soki dati o Lucifer atela ki faut kufa, soki nanu ekokite, o souffrir na maladie wana mbasu. Lokola nanu tolie motema na yo te, ava tolia motema na yo, il faut d'abord date wane koka. Tozalaki tokangi mutu na prison. Diable alobi bolingi tosala nini? Toboma ye, totolia ndambu. Tolobi te ya nyokoli biso mingi. Tokobome mbala morte foto nyokola epe. Bolingi bosani na lobi tolia loboko na ye. Tokobimisa yo na prison. Diable a signé okokufa na liwa ya AVC. Tobimiso na prison tokangi na sans état bandoka ya quartier na yo. Tosali cérémonie tolie loboko no tolie na lokolo na yo. Okomona na tongo mutalamu ki bien kwei. Ba memene hôpital o tension sali AVC. Okosil sabakine nyonso. Okoti tibu hôpital okotika la kobika te. Oluki memi basali anzambo bondeli tokotika yo te. Tozalaki tokangi mutu na prison. Diable lobi bolingo sala neni tobi tolingi tolia mukongo na ye. Toko sala incartation tolie mukongo na yo. Olamuki na tongo mukongo ebanda pasi, baoki ko biso prostate, baoki ko biso hémorroïde. Aussi ça bakisi nyonso. Okoma même na faiblesse sexuelle, mukongo ne si tolia kiango. Ato sambeli o meliki sinini, okobika te si tolia kiango. Tozalaki tokangi mutu na prison. Diable alingi alobi bolingi bosala neni tobi tolingi tolia ba ventre na ye. Toko sala incartation bien aimé landa.
tolongoli yo biloko nyonso kati ya libumu tolia yango. Okomona mutu na tongo libumu ebandi pasi. Akesalisa ba examen, maladi ezomona na te ameli bakisi nyonso libumu pasi. Libumu ekosila yo pasi to meli bakisa bokoko, bakisa bamibi, bakisa batifoide. Libumu esalaka kaka pasi. Esi tolie biloko nyonso libumu. Lokola date diable ataki okokufa nanu ekoki te, okufa to nyokwa makaka. Soki date diable ataki ekoki, tokoya tobimiso tolie motema na yo. Ndo moni mutu na moi. Libumu, 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 libumu memie n'hôpital, pema mutu akei. Pwesi tolie na butu. Ndoki aliaka na moi, italiaka na butu. Tozalaki tokangi mutu na prison. Diable alobi bolingi bosala na ye nini. Tobi tolingi tolia misu na ye. Toko bomaina ntepo nyokola kibiso. Diable akomi okokufa na maladie ya aveugle pendant 2 ans. A signé certificat. Et zana bato ebele bazo tambola. Et si ba signa ba certificat ya mukolo ya kufa na bango. Soki ezalaki yo, nanzela témoignage oyo, oza libéré na kombo na Yesu Kristo. Tokangi mutu tobimisa na sanzete tolie misu na ye. Okomona na moi mutalamuki bien. Ata bo mabele bandi na misu dans les vides. Atia maye se gravé. Aka sombiki satia misu komi passe. Aluki ba minganga. Et simbi te basa l'opération misu kufa. Ez opération te. Misu tolia kango na butu. Lokwa tolia kango na butu na moi ekoki komona te. Lokwa nano to simbi motema na yo te. Oko kufa te. Oko souffrir kana aveuglement wana. Tozalaki tokangi mutu na prison. Diable bongo saneni tolobi tolingi tolia mutu na ye. Diable ako signé. Alobi ako kufa na maladie ya épilepsie. Maladie d'épilepsie, maladie ya ndeke. To ako kufa na maladie ya liboma. To ako kufa na maladie ya mutu pasi. Toko bimiso na sanze te tokati yo mutu. Tozu mutu no tolie yango. Lokola na tolie mutema na yo toko vivre. Momoni mutu akoma liboma. Bolobi asimbikisi. Or ke toliaki mutu ne na butu. Mutakoma kokuya maladi ya ndeke azalaki mayele makasi mwana otanga betide makoma kokuya maladi ya ndeke maladi epilepsie boluka babongise na bandako ya bangange simba te toliaki mutune na butu na moi mutu wana eza wana eza etikete ekoma libuma soki mukolo o diable atake koki alobi na biso date koki bobimisa bolia ye tobimisi tozwi mutema no tolie yo mutema na yo nde na moyo kokufaka na maladi ya mutu wana tozalaki tokangi boto na prison date koki diable alibokende kobimise boboma ye toye na prison wana tokuti mutu wana talimwe tokuti asombelaki nzambe bafle remplacer na place na ye tokangi mutu na prison toye kotale na prison tokuti ete atongelaki nzambe ndaku wana remplacer na place na prison ya komi libéré eloko asombelaki nzambe wana remplacer ekobuka prison wana pe kobeta biso baninga na biso musu bande kokufa ndenge wana oza na bible place wana fongola na mukada na Exode oyebi Exode ta na Portugal tangi problème te Exode chapitre 23 verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Pesanga pe nini téléphone mususu wana Bible tikali. Exode chapitre 23, verset 25. Bom, na português, o Biboé, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Ele engobou o Baboé. Sukanayo. O tangi bata portugais balandi. To tangi en français. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Nzamba lobi bosa le langa nzambe na bino.
Awa lobi te bo sambelanga nzambe na bino. Mais la prière... Landangai mama. Tozali na 3 sortes ya ba prière. Okay. Koyembela nzambe za prière. Okay. Oye bengana kape buka ba hôtel milimo mabe et délivra kape koyemba. Ko sambela nzambe pe za prière. Oye bengana kape milimo mabe et délivra kabato. Mais dimension ya ba prière oye l'équipe ba prière nyonso eza ko salela nzambe. Ko salela nzambe eza prière oye l'équipe ba prière nyonso. Prière donnée et pas na nzambe et l'équipe ba prière nyonso. Soki Abraham akomaki moninga na nzambe ezali kaka pona kondima na ye te, pona kobanga nzambe te, ezali pona misala bande kosalela nzambe. Olandi, fongola na mokanda na Jacques chapitre 2, verset 20. Bana nzambe na pasteur na te akape. Jacques chapitre 2, verset 20 tina 26. Tozozonga na verset o metoke na Jacques. Pour base na biso ezao. Verset? Jacques chapitre 2, verset 20 à 26. Jacques chapitre 2, verset 20 à 26. 20 a 26, é? Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o seu filho, sobre o seu altar, o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Vedes, então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os missionários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Est-ce que mutu moko akobetela Yesu Kristo maboko esika za te? Nzambe alobi boye. Veux-tu savoir, ô homme, veut que la foi sans les œuvres est inutile. Nzambe alobi na moto moko oyo aza na kondima kati na ye, mais soki kondima na ye ezangi misala eza na ntina moko te. Landa. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il fuit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alobi, bomoni papa na bino Abraham, azalaki kaka na kondima te pa na Nzambe, mazalaki na misala. Poete kondima, soki ezali kati na moto, esengelaki ezala na nini na misala. Ok, mutu aza na kondima kokanga jeune de prière. Mutu aza na kondima koyembela Nzambe. Mutu aza na kondima kosambela Nzambe. Mutu aza na kondima kosala musala ya Nzambe. Mais sikoyo, evre eza nini? Evre ezali ke Yesu Kristo na mukanda na mukanda na Marc chapitre 8 verset 35. Alobi moto akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo. Mais mutu akobungisa bomo ine pona nga Yesu Kristo. Pepo na bonne nouvelle, ye wana kozwango lisusu. Ozomona, Yesu Kristo atikeli biso évangile. Évangile eza yo fele, mais évangélisation ezalaka yo fele te.
Mutu oya salaka évangile na oya soutenaka évangile bango mibale basalaka musala moko. Okay. Olandi soko soutenaka évangile ya Nzambe yeba ata bakangaki mwana no balingi baboma ye misala na yo wana nza ekoganga na miso Nzambe Nzamba kokita ko libérer mwana na yo. Tala Agar na désert posa mai aganga lela pana Nzambe Nzamba yo kiete tangu Ismaël aganga leli Nzamba yo ki pona nini pona misala ya Abraham efuti mwana na Ismaël ebimiseli mai yango moni Nzambe apamboli barabi na nzela Ismaël mapimeli bango bana toko fungola ngo mukolo mususu awa Nzamba alobi na biso boye bake kondima soki ezangi misala ekufaka na kati nango okoki kozala na vie de prière wana eza na misala kati na Nzambe te vie de prière wana ekosala eloko moko te diable abangaka biloko mibale. Pendant 24 ans dans le monde à ténèbres, diable a beto mvute batu basa la masumu. Diable a beto kota batu milimo ya koba basa de lanzambete. Biloko mibale monde à ténèbres e bangaka. Mo Christo fongola misuyoka e bangaka ko banga mutu abangaka Nzambe. Pour être prière ya mutu abangaka Nzambe za kakake na monde à ténèbres. E bangaka na mutu oya sale la Nzambe. Po mutu osale la Nzambe na nzela nende milimo batu belezo sala nini ezobika. Olandi, prière donnée l'équipe à prière nyonso. Yango moni awa Nzamba lobi, na Exode alobi, soki boko sale langa. Na kolongola maladi nyonso kati na bino. Kozanga libale eza maladi. Kozanga mbongo eza maladi. Kobela pe na nzoto na yo, okoma maladi eza pe maladi. Kozanga musale eza maladi. Olukaki voyage moko voyage wane raté ko peso maladi. Olukaki ko sombelo ko moko boelo kwa doko ki ko somba te peso maladi. Olukaki maboto zwaki mabota te ko peso maladi. Menzambe sikwa lobi soki boko salelanga na kolongola maladi nyonso kati na bino. Fongola Proverbe chapitre 13 verset 12. Nazamotei. Témoignage liloba Nzambe. Proverbe chapitre 13, verset 12. Proverbe, nasima pisom, au moins na proverbe. Proverbe chapitre 13, verset 12. « 13, verset 12. O que guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas o que abre muito os seus lábios se mete em calamidades. Français lobi, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Nzamba lobi, moto soka zolukelo kwa zozwango te pesaka ye malade. Mais soki azui yango epesaka sengo na motema. Eloko nini oyo luka ke pesako malade. Parfois malade moko bo pauvreté kota na libota na yo. Souffrance ya esika ezalaka te ekota. Parfois na libota na yo ba mariage bomona ango kaka pa batu mususu. Mama balate, bana babalate, bakoko babalate, eloko wana ezoleka, ba misuku te koma même soni. Pasteur, ngali bale yakate, famille mama na ngani momba mutabala zate. Biso pe landi bana tobotami mutazo bala zate. Bien-aimé bakangela bino porte ba mariage. Menzamba lobi soki boko salelanga na kolongola maladi ya kiseliba kati na bino. Ebele ya batu wabi pasteur, biso na libota na biso mabote eza pasi. Biso nyonso tokenda mabale ezokufaka po mabote eza te. Bandeko na biso mibali mabote eza te, bakangeli bino porte mabota. Nzamba lobi soko kosalelanga na kofungola porte mabota kati na yo. Mususu lobi na nga pasteur, nga pena santé, maladi bakoko babela,
ba mama na biso babela, ba papa na biso babela, yango pe biso ka tobela ka tokufa kanango. Nani ata elembwa maladi, famille mombe kufa ka po nango. Ba kaitela bino ba porte ya malade. Yesu Kristo abi soki boko salelanga akolongola maladi wana oye bo makalibota na bino mobimba. Amen. Bo pauvreté continue ndako na bino. Moutako se sortir azate eza malade. Yesu Kristo abi soki boko salelanga na kolongola maladi kati na bino. Ozomona yango tozaki tokangi mutu na prison. Toliaki ye misu. Asombelaki nzambe bakiti. Basambelaki pona ye. Bokwa kotele na prison bomoni ete bokuti bakiti. Bakiti wana ebuki prison pe beti bino. Baninga na biso musu banda kufa ba mort sibiti ndenge wana. Bokede kolanda mutu wana moi botala ye musu boliaki ye miso ko mona te bokuti miso emoni. O pasteur moko abondela ki abiki. Asalela ki nzambe. Nzamba a restauré misu na ye. Nzamba za capable ya kozongisa eloko nyonso. Oyo ténèbre liaki ya yo na butu. Oyo ténèbre melaki ya yo na butu. Oyo ténèbre kangaki ya yo na butu. Nzambe na biso kombo de Yesu Kristo. Yenda za capable. Tala. Yesu Kristo ye liboso ya kunda ya Lazare. Tozo sukawa. Yesu Kristo ye liboso ya kunda Lazare. Lazare esa kufi mikolo minei. Bakusu balie nzoto ya Lazare. Yango na ebisa ki o monde a ténèbre. Pwe bebisa via moto. Pwe kanga via moto. Pwe nyoko la via moto. Ebenga moto na kombo. Nzambe pe pwa bikisa moto. Pwa restaurer via moto. Pwa pambola moto. Na bana, na libala, na mbongo, na musala. Abenga pe moto na kombo. Donc mo Kristo tango zo bondela. Tiaka kombo na yo na maboko na nzambe. Loba kolo Yesu Kristo komisa kombo na nga moto. Komisa kombo bana na nga moto. Komisa kombo libota na nga moto. O nyonso komeka ko utiliser kombo na yo na butu to libota na yo. Muna kwe kozike kokoma rouge. Amen. Omoni. Yesu atelemi liboso ya kunda. Lazare akufi mikolo mine esi apoli. Kuswe lie nzoto ya Lazare. Kuswe toboli miso ya Lazare. Kuswe lie motema ya Lazare. Kuswe lie michopo ya Lazare. Kuswe lie misuni ya Lazare. Mais Yesu Kristo eli liboso kunda Lazare ifwa sekwa. Ao sekwa ndenge nini. Esengeli Lazare azala complet. Nazo teli misa kondima mutu moko pote Yesu Kristo aye koluka yo kati na Luanda. Na tamboli nga moko te na tamboli na Yesu Kristo elongo. Azali nzambe ya baka difficile. Oya tretaka baka difficile ya batu balembi. Tangu Yesu Kristo obelela Lazare sort. Kuswa yo ki voit ya Lazare. Yesu Kristo a convoqué bakusu nyonso. Oyo baliaki nzoto Lazare. Alléluia. Baya ko sanza nzoto Lazare. Bazalaki obligé ko sanza nzoto Lazare. Po Lazare asekwa. Po soki basanza ki nzoto na ete. Lazare akoke ko sekwa te. Tango alobi Lazare sort. Lokola baloba na Yesu Kristo. Ezali na nguya likolo na nyonso. Bakusu nyonso baliaki nzoto Lazare. Bayaki ko sanza nzoto Lazare. Tango basanzi nzoto Lazare. Oya liaki miso azongisi miso. Oya liaki michopo azongisi michopo. Oya liaki mutema azongisi mutema. Oya liaki bongo azongisi bongo. Lazare azongi mbande Lazare ase nini asekwi. Nazolo bana mutu moko. Na kati na bidi ya lelo. Awa na mboka Angola. Peut-être que balia eloko na yo boko. Peut-être que ba mela eloko na yo moko. Ndokini ya lia ya yo. Ndokini ya mela ya yo. Na midi ya lelo Yesu Kristo aye koluka yo. Oya yo nyonso ba melaki na bandoki ya famille, na monde à ténèbres, na bandoki ya quartier, na convoqué bango na moya lelo, na nzela na mission oyo, na kombo na Yesu Kristo. Oya yo nyonso ba melaki baya ko sanzango. Sokolobi amen et pesa meli yo bongo. Merci bana na Nzambe. Toza na campagne d'évangélisation. Et zo banda le 21 à Kinshasa. 21 bon ça l'a déjà programme. Olingi ko soutenir campagne wana soutenir misala ndebundela kamutu. Yesu Kristo abi soki boko salelanga na kolongola maladi kati na bino. Maladi nini etungisaka yo? Maladi ya ba femme de nous eza maladi. Maladi ya kiseliba prolongé eza maladi. Maladi ya stérilité kozanga kobote eza maladi. Oh nyonso eza maladi etungisaka yo. Yesu Kristo aye koluka yo. Aye ko benga yo na kombo na yo. Ndenga benga ki Lazare sort.
kuswa zalaki convoqué ko sanza zoto Lazare pour Lazare asekwa ndenge moko azobenga yo Lazare o Yesu Kristo azobenga eza yo muto zolandanga ozana ba cas difficile ekangami na yo Yesu Kristo azobengo bima o nyonso alia ya yo azo sanza po yo bima nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te to continue na partie ya témoignage mususu olingi kobenga biso numéro na biso WhatsApp ya Kinshasa ezali 081 43 30 475 même awa ezoleka na WhatsApp soki nazwi réseau yotel to réseau esika naza ana osala émission ezoleka olingi pe kobenga numéro ya Angola tozopesa yango sikoyo eza pe na WhatsApp tozopesa numéro ya Angola 923 36 63 43 za numéro Angola obengi pe biso na numéro wana nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokutani na bino na émission koya bye. Merci bandeko nyonso bozolanda biso. Merci Pasteur Vasco, vraiment témoignage na yo ezope édifié bana nzambe partout bazana mokili mobimba pe tozokoba na témoignage Pasteur Vasco aza awati samedi na kati ya mboka ya Luanda précisément na Angola ako continuer ko éclaircir bana nzambe ko fungola bango miso à propos ya makambo nini esalama na kati ya monde wana pe après ko yamba Yesu Kristo vina e komandenge nini lolenge nini nzambe azoko utiliser pona ko kangola bana nzambe nyonso o bazaki akokangama na monde wana. C'est pour cela to bengisi bandeko nyonso o bazana ba problème o bazana ba cas difficile Pasteur Vasco aza awa pona koyamba bino benga na ba numéro o epesami yaka na ba adresse wana to vous afficher adresse bisika Pasteur Vasco azo yamba mutu nyonso abi Yesu Kristo atindie awa na kati ya mboka oyo pona ko résoudre ba cas difficile na bana nzambe nyonso o bozolanda biso bozala vraiment branché parce que Pasteur Vasco a continuer tino mikolo séjour na eko sila awa na Luanda ako continuer ko pesa témoignage pe ko yamba bana ya nzambe nyonso o bakozana na posa ya kokutana na ye. Vraiment merci na bino nyonso, merci Pasteur Vasco pe botikala na kimia na kolo yes. Merci. Bapesinga mission na ya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai.